Alors, tala tobo babenga bo branamiste. Yo ça quand même musali ensemble. So babengi mutu azali par exemple flammiste. Faut comme les flammes. Ils ont un sens c'est ça le sens. Et le ba ke mutuana azali mutuna yo. Bandibela William Marion Branham. Bandibela Yesu Masia te. Bandibela Branham ya babenga bo branamiste. Alors, ngai na bango to ça na lié moko te na makambo tali makambo molimo passer flamme d'Angola. Branham ça mutroko la ngai na yo. Mais bango ba comparera Branham na Jésus ba bi ba ndenge moko. Ah ndo ba sala libunga. Ya wana ba branamiste fo bongo na botema sote ba kota li felo. Ta susu makambo ba to banga koloba. Il faut que branamiste ba bongo na mitema bandi mela Branham mite me bandi mela Yesu. Sote ba kona li felo. Pepe Kale, il faut que dise na imba kolega Pepe Kale. Ah donc ba ndenge moko. Bazaka ndenge moko. Pasteur policier da bango ba ndenge moko. Nga na benga pasteur te. Oh, mais attends pasteur. Eh, nga na benga pasteur te. So benga ina. Nga na benga mwende ko to frère il faut policier. Kamo oyo di fo ndeko li foko na longoli di ciel wana. Donc combien pasteur il faut que nani? Ah? Li foko. Il faut Oui. Oh, mais le longoli di ciel. Li foko di ciel wana na longoli ya. O longoli à partir de l'eau. Et ça vous donne un kala. Pour la monnaie makaba ya ciel wana na moni ya moté. Alina berger na bango. Obi mutu soki sa bungi. Na bato ba olande ba obuga. Je sais lobi soki un aveugle so conduire ba aveugle. Azo conduire sous ba aveugle msusu. Bango no so kwa na kata libulu. OK. Donc ça kata libulu. Ta on il faut dire ça azo ba azo ba dérapage ndenge wana na bunzambe. OK bazo di ma main. Na kata église. Pour la bango bazo des révélations. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, exemple apambola bino bande konoso bozola da biso na République démocratique du Congo pe na balibata mboka nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob apambola bino na micro eza ndeko ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na Josué Bron Liwanda et sans oublier grâce à évangéliste Cédric Makela l'homme valable petit frère ya Jésus le grand monteur pe na bosanité na pe si fibo de fibo ba mbote ebele ici kazali lelo je crois Nazo Yamba, des référents Vincent Makela, des référents Vincent Makela, Nabié dessus na émission Nanga Namokona Lelo. À ma gauche, Naza déjà na invité Nanga du jour. Bonjour référent Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, malgré tout le Gobaga d'Angola. Maintenant, le Baga d'Angola, Nzamba les Kanopambola, je suis là. Toye pour édifier toujours dans Nzambe comme d'habitude. Que le Seigneur vous patafiole, maintenant ce bon andabiso, au bout de sabo na kanache na bino, ça peut édifier bino, na comme on se passe Nzamba pambola bino. Voilà, to dindi directement dans l'émission na biso ya moko na lelo. Lelo tozo lobela thème moko est très profond, tozo lobela doctrine ya ba branamiste. To dindi vraiment to yeba ngo parce que bato mingi baza ko se tracasser bazo lobake tozo mona ba mo ba dérapage ba makambo ebele nde lelo na baki na yamba révérend pasteur Vincent Makela to partager na ye likambo tali doctrine ya ba branamiste. Voilà, pasteur Vincent na évité frère Branham au juste azaki nani. Bon, frère Branham c'est on va dire à bato azaraki Mosali ya Nzambe, azaraki bato bengaka prophète, bato bengaka frère Branham, bato bengaka soki évangéliste soki nani, mais ngai na connaissance na ngai naza pena na connaissance makasi te
sur Branhamiste, sur Branham, mais nayebi ke ndenge batu balobaka selon ba témoignage ya batu azaki mo sali ya Nzambe selon ba dire ya batu. Voilà, on est là qui réponse il y a révérend à autre répondre biso. To lingi pe sikoto yeba doctrine na bango vraiment est-ce que pasteur Vincent oza na connaissance wana ya ko définir biso doctrine ya nini ya ba branamiste. Bon, pasteur Flamme d'Angola na Bible tozana na doctrine moko la sainte doctrine oyo ezali basée na makomi et biso tout olandaka lolenge oyo Yesu Masiya a tegelaki biso à travers ses disciples biso toza ba continuité ya misala oyo ba disciples ya Jésus-Christ basalaki parce que ce soit fruit na bango. Alors mais ngai na s'intéressaka mingi na ba branamiste pendate mais tout d'abord pour nani surtout nga pour nani s'intéressaka mingi na bango te wana ko pesa réponse neti pour nani ko s'intéressaka na bango te parce que ba tebele ba s'intéressaka na bango. Alors tala to bo babenga bo ba branamiste yo ça quand même musali ya Nzambe so babengi mutu azali par exemple flammiste faut comme les flammes ils ont sens c'est ça la sens et le ba ke mutu ana azali mutu na yo OK azali mutu na yo OK aza fa na yo azali alandaka yo tout simplement ndengona alors bande ko na biso babenga bo ba branamiste et le ba ke baza ba chrétien te OK basa ba chrétien te basa ba branamiste yango na s'intéresse na bango penalty so bazo benga ba chrétien nanga ko s'intéresse na bango mais le ko basa ba branamiste et ngo ba ke ba bandibela William Marion Branham bandibela Yesu Masiya te bandibela Branham ya ba benga ba branamiste alors ngai na bango to sa na lié moko te na makambo tali makambo molimo passer Flamme d'Angola. OK voilà et l'autrement ici vraiment na dit que bande ko belé vous avez déjà na banda na bino vous avez ko sepela donc dans un monde Jimas Service Business agence Jimas Service Business et agence il y a solo voilà et l'autrement ici vraiment na toujours na pasteur Vincent Makela oui. Mais au lobby à tout à l'heure awa doctrine et dans la carte moko c'est doctrine oui c'est bien mais le autre comme mot pourquoi chaque église est comme la doctrine pourquoi bon n'importe sur le tour de la doctrine de l'église ou sous tout sur le là doctrine il y a branamiste je ne sais pas parce que sur tout chaque église ou est-ce que nous regardons le babango mebele mais na moni ko la thème no pesa ke zali to zo le latina ba branamiste OK mais chaque église ça na doctrine parce que ba baza ko fana na ma comité ba fana ma comité moto mtaza ko benda moi eteni ya ma comité na ye asali yango doctrine na ye or eza ndenge na te biso no so photo to se baser na oyo Bible elobi et puis tu as ba vrai sens ya makambo Bible elobeli mais bato bango bakoma ko pona bitena ba verset ala atangi mo kotoyo o l'église à Corinthe elobi boye alati bato babitambala osomona OK atangi mo kotoyo o Moïse tanga kutraki na Nzambe na lisobe abaki longola ba papa na yo alongoli bato ba papa OK osomona to bato bazali ko interpréter maloba Nzambe mabe OK moto azo ko interpréter maloba Nzambe na maele na bomoto or Bible ezali inspiré OK tango Nzambe azolobela ma papa azolobela kitambala azolobela mai azolobela libanga tweba tout d'abord na langage ya Nzambe biloko oyo ya lobeli wana eza ko symboliser nini ezoloba nini OK même si tweba angote so babiga ke nani Nzambe alobaki na Moïse longola mapapa na yo place yo otelami ezali ese ale mutalobi na église o tozokota mapapa ekota kate même tozokosana ke mapapa esalaka masumu te eloko esalaka masumu ezali nzoto ya mutu mpe motema ya mutu OK mutakolongola mapapa makotela kindoki wana siko directement ozotake nini église nini tenataka église mote yo totulingati OK nazola otulinga pourquoi ba église ekoma na ba doctrine la yango OK yo nazo limbola yo OK nazotaka église moko te OK ata mpe natake eza mabe te parce que babi que l'homme spirituel juge de tout asambisaka nyonso parce que baobenga yo bitakataka yo ozotake kaka bato tenga ataka bato me na baka solo OK na baka solo est-ce que mamu na bien ça lokuta muta ko longola mapa partir na liboso ya église
Mais yemo ngadi sumu na yeko tino. mais qui nous met côté la carte. Ok. Donc nzambe azala tila ba papa te, azala tila ba foulard te, azala tila so ba nini te, nzambe azala posa motema mutu changer. Ok. Mutakola akikola kola ta foulard. Ami lokola mosantu. Mais azala jalousie la motema na ye. À continuer on a raté. À continuer la catégorie. Ok. Osomona. Ok. Donc il faut tout sosola et donc oyon kolo alingi. Ok. C'est ça le problème. La sainte doctrine de Dieu et je sais que batu batosa oyo nzamba alingi. On nzamba zakana posa motema ya mutu et comme un temple na ye. Ok. Nzamba zakana tina lipapa mutu te, ana tina ya kitambala mutu te pour biloko no so nzamba tune batu basali yango. Ok. Et tonga na boboka batu. Nzamba zakana posa la temple o nzamba motema ya mutu oyo moka tonga avandaka pour mutatambola kana ye. Voilà. Voilà, et Pasteur Vincent n'a toujours kaka na yo na lobi boye, est-ce que église message est-ce que bazaka ini ou bien et comment on ngambo na ye? En tout cas, église oyo obini message. Église messager. Na été chose à messager, so pe message so nini. Église à message, ba benga ngwa église à message. Mais pourquoi ben église à message? Na yebite hein. Ah, yo je me suis posé une question. Faut yeba. Alors, nabi kenga na s'intéresser à mingi na bonto parce que baza to ba branamiste. Baza ba branamiste, bango docteur bango ça ko se basé na Branham, na William Marion Branham. Ok. Mais biso docteur ça ko se basé par la Christ. Ok. Alors, so ba église de ya ceux qui des messages, so ba messager, so ba nini, na baté pour la base quoi? Na tina message à Branham, ton un message à Christ. Faut to bana ko distinguer pour to kota na base. Mais to nebi ke l'église no su o ezo côté ya Yesu wasia. Ezo pe sa message encore le wasia. Et non message ya Branham. Te, message to tenge zali encore Yesu. Oya pesa ba iko na ye ba pesi biso. To sala message ni ya Kimbangu, ni ya Branham, ni ya Dinabala, ni ya Papa Kelani. Donc, toujours un message, on pesa biso, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà le message on kolo article la biso. Voilà, et parce que ça question aussi yelingai. Nengana tout une question boye. Est-ce que frère Branham tant azalaki nanu envie abande ko même message nini? Message ni abande côté ya. Ngaza Branham c'était pour un message à côté ya. Mais soko tali lolenga Branham c'est se comportaka. Hein? Oui. Ba branamiste ba ça ba chrétien te. Bandimela pe Yesu te. Bandimela de Branham. OK. Yango monaka ata na ba kit na bango. Ata ba pesi verset biblique. Mais il faut pas soit livre à Branham. Oh ta va comparer ngo. Ta sur la paragraphe tel. Qu'est-ce que Branham a dit? Oh, Branham a sauvé te. Branham a mutroko la ngai na yo. Mais bango ba comparer Branham na Jésus ba bi bazandenge boko. Ah ndo basala libunga. Yamana Branham se faut bongo na motema sote bako talifelo. OK, ah bon. Parce que oui, na kono bango na ponele batu makato tansu makambo batu babanga kono ba. Il faut Branham se bongo na mitema bandi mena Branham mite me bandi mena Yesu. Sote bako na lifelo parce que Branham azaki lokola nga azaki lokola yo azaki lokola o ye kuna. OK. Okay. Ce n'est pas le Branham qui a sauvé Batou, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Bible dit que maudit soit ce qui se confie dans l'homme. OK. Mais Babaza ne se confie pas à Branham, Baza déjà maudit. OK. Si réellement Branham en tant que Jésus-Christ, azeki moye ko la Yesu, azeki mosali ya nkolo, ndelebo baté ya Yesu na place à Branham. OK. Mais baba comme koloba, Branham azeli plus que Jésus-Christ. C'est dangereux. Voilà, et pas ça fait ça na autre kolanda image moko bona moni pasteur du Foko du ciel. Pasteur du Foko du ciel. À lobby Frère Branham a plus que Jésus-Christ. Est-ce que et ça ndengwana te alobi te frère Branham a plus que Jésus-Christ. Alobi alinga ka Branham koleka Yesu. Oui. Et dit koloba nini? Ozomo na sika o bazona seka bazaka ba chrétien te. OK. Bazaka Kristo te. Yomo ne babenga bango ba branamiste. Baza jamais ba chrétien mais sont des branamistes. OK. Ngai il faut du ciel banda kala. Même si on tali même na ba répertoire na banzemo même on a son ndako. Banzemo ba il faut que ça te. Mais ayemba bien. Ba ça na Yesu to ba yemba bien. Est-ce que watana ba yemba bien? Ayemba bien. Et maintenant c'est quoi mabe? Pepe Calé, il faut dire ça yemba ko le Pepe Calé.
Ah, donc bazan ndenge moko. Bazaka ndenge moko. Pasteur il faut du ciel d'abord bazan ndenge moko. Te ngana obenge pasteur te. Oh, mais azan pasteur. Te ngana obenge pasteur te. So obenga ina. Ngana obenga au ndeko to frère il faut du ciel. Azan pasteur te. Moto so bungi sabata pasteur. Dans le langage ana bimisa ke bungi si. E ko bungi sabatu. E ko bungi sabatu. Pe nakabo ki bato bato. Alors lui m'en fous. Est-ce que ma kasi m'en fous pas que ne li fait l'autre. Ah bon? M'en fous na bato ba ko la ne ba ke li fait. OK. Jésus le c'est moi qui est le chemin, la vie et la vérité. Et ça prend la mité. Brana bakufela mutu te ngo katanga lisusu. Il fait autant un verset moko bo. C'est là. Brana bakufela batute. Ngade mna kopesa verset yote. Oyambinga. Ngade mna bano tanga boy. Yo ngo pesa su verset. Nangana tanga verset moko boye. Na tout na ba question contenu un verset wana. Mais on la parole. Ozo pesa nga itante na répondre. La pesi autant répondre. La nécessité on pesa nga. OK, merci. Bolimbi si la pesi autant afu la parole. La pesi autant loba. Donc, Brana akufela batute. Osomona. Bakamo oyo di foko ndeko li foko na longoli di ciel wana. Donc comme pasteur li foko nani? Hein? Li foko. Li foko. Oui. Oh, mais le longoli di ciel. Li foko di ciel wana na longoli am. O longoli nga parti à lelo bien. Et c'est que longa bwakala. Pour la moni bakaba ya ciel wana na moni yangote. Azo bungi sabatu. OK. Oyebi ayemanje moko boye Dieu au féminin. Dieu au féminin. Hein? Est-ce que ça là? Ah mais ayemba ko. Dieu au féminin. Mais et ça abomination. Siko ba makambu wana ba akorango wapi? Zela na nute. Nzambe babenga eka nzambe tata. Omoni babenga ka tata nzambe. Soka babenga mama nzambe. Hein? Mais ayembi Dieu au féminin. Mama nzambe. Donc mama nzambe. Hein? Osomona biloko ndengwana tango yo sokasa kozana ba révélation ologo pesa ba révélation pour toi kamwaka obali ko bungisa bato la vraie révélation est ça la carte Bible. OK, mais ça la carte ba kanta batute ya ngomoni même matanga ta ba livre ba tusu ba koma na ngotanga ngote. OK, parce que ça ba kanta bato ngai mer buko nga na tanga ka tant que chrétien tant que botei et sa Bible. OK, en dehors la Bible na ça livre mususo nga na s'inspire kana ngote. OK. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, éduquer, même que corriger, même que ça soit dans là. Et ça pense à tout son golote. Donc, il faut que Azali n'a pas bunga ya kosakanate. Donc, on a tellement lié au nom de Jésus-Christ. Voilà, Pasteur Vincent a dit que Bazolanda biso na Despimbimba na Bruxelles et sans oublier Désiré Amboko. Bazaba na Bruxelles, il y a Tongo héritier ka songo mokonza Bruxelles. Qu'est-ce que ça boyi Pasteur Vincent? Na lobi message nini? Ori couper ça parce que ngana obenga na bika za pasteur. Message nini oropé ça? Na ba fidèle oyo pasteur di foko di ciel a déjà un message ni opesa mo bazola nana message opesa bango te parce que bazali na berger na bango obi mutu soki sa bungi na bato ba olande ba bunga Jésus lobi soki un aveugle zo conduire ba aveugle azo conduire susu ba aveugle msusu bango ne so kwa na kata libulu. OK, donc bazali kata libulu tako li foko di ciel azakolo azo ba asala ba dérapage ndenge wana na bunzambe oke bazo di mamen na kata église pour la bango bazo des révélations. Yo zo kusela simandenge nini okote ayendenge nini parce que asa su esprit sectaire et côté katina ye qui fanda kuite lati ye yo to amona ke ngane mna pengwi ngane mna sana nzelate yo kasi ndenge même atandenge ezali kamna setu betolo belongo muke passer kasi nga bala ka base bele ndenge wana sinengi sine bandu so basaba polygame yo ko baneke za mabe akondi mote pour ba polygame basé belé wana ba puyango bango ne sozo puyer ya bala basi 13 14 20 mais o mais la tena vie o mais ya ba que ça bien et ça si na bisote mais ya ba que ça bien donc so que tu amute église ya passer casse a kondima yote atom 1000 versets a kondimote yepeka sana message ya frère Branham ka bango na bango omoni ba comportement na bango ya na leki na pasteur il faut du ciel. Mais pas ça bande côté bon ba uti na libulu moko ti ba uti na nzungu moko ya mwana moko nazala mom ke ba doute est-ce que Branham blaze mo sala nzana nazala ba doute nango nazala mom ke na ba doute mais c'est ba branchir na ye nazala te kamaka ay te kamaka na batu na bango te et te kamaka ba Branhamiste
ngabe nakozwa nini brochure ya Branham mabele kotaka na s'espérer na ngo se bakabeli yo nakozwa ngo bete bongo bible msana ngo même na nzela no okutana ngo te bakabeli yo na mona na ngango na tala kate ah bon na ko pe mona ko ma polygame na ko pe mona bana ko te batuke Branham aleki Jésus mais pasteur Vincent yo pe otaka na muno kwa pamba pasteur cash aluka mutu basa ne débat yo kima ko kenda kate de tala débat no sala nini yaza mupanga ngaza musali yanzana no se débat c'était païen pasteur Vincent na telema na ke lisena mutoyo to sele même doctrine té mais quand Yesu lokola ngai té mais tanga oyoka bongo yala kila rabatu mabe nan Yé. Aba, sois maudit. Un païen là qui la moussante le rôle à Gambabi. Et Simbati. Ah! Mais n'a pas se passer pour moi bien malade. Et quand ça coûte nul et nul c'est fait. Ah bon? Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Amen. Voilà. Je suis protégé par Jésus-Christ, le maître de tous les esprits. Il y a ça bolu mabe bolimo ya kobo ya koluka kabasi yako tambolanga na basi oyo ngana za dangote comment mutabangela kela mabe batu boni ala kela mabezwa batu boni oyo ala kela mabezwa ala kela ba sala nzambe bele mabe tangela na bango oyo yebi tangela na bango ba o ngana yebi te me ala kela ebele ala kela roger baka mabezwa malgré pe roger baka pasa na bele rebele o kotisi na roger ezwa ala kela roger baka mabe ezwa et ça a été. Et bon, mon gars, ici, koyo, mutroko la ngai, on a zoko batela, 5 doctrines en colo, et les soins. L'oba y est soin koufa, c'est quoi t'es? Révérend Vincent, Berer Nini. Te, koko ça la bapiste wanate. Nakunate. Dans le biga catholique. Toleka. Oui. Pasteur Vincent, est-ce que tu as versé mon corps? Nabi kengam na ngope soin ngo metanga. Ok. Tanga. Donc, bande connaît ce boulot, David, c'est tanga na Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37, Natangi, Nakombo, na Jésus Christ, la Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit qu'on a pasteur Vincent Matin. Mais Yesu me rappelle si réponse. Moto azolinga papa to maman na ye. Azolinga bandeko na ye. Moi na neto ya moi stombali plus que Jésus. Aza digne ya aza moto a Yesu te. On a versé oyo et répondre nani. Et répondre du pasteur nani. Et répondre du fort na polena na ngo. OK. Ya zolinga Branham koleka Jésus. Et ngo bakaza digne te ya kozala disciple ya kozala mosali ya nzambe. Ya moi zo bengi so pasteur te. Parce que pour être pasteur, il faut na ozala mutondi mais na Yesu. OK. Mais il y a un pasteur sur base de quoi? Sur bâtiment, il y a un pasteur et Zanini. Parce qu'il y a un Branham. Ok. Alors, comment on est Moussoussou? Parce que quand on a pasteur, on va le berger. Jésus, de toute façon, établi dans la berger. Il y a les gars Yesu te. Il y a Branham qui est Yesu. Alors, comment on va le pasteur te? Ok. Voilà. Donc, c'est clair. Même toi, c'est clair. Donc, toi, tu as pengwa. Bazana li pengu ya kosakana te. Mais pour moi que bazana nzambe te hein. Yemoko li faut qu'on dise la yemba. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. Continue quoi? N'est pas bien te. Oh. Nana vite mon bien quoi mais voilà pasteur tete nda ndem ta yemba bien oui bien. Oui oui. Ba yemi ça Yesu azali. Jésus n'est pas juif. Mais même si ça s'appelle Judas, Abi Jésus n'est pas juif. Azabe na bakila ba Judas te. Ton libunga. Na yemo kaza ko se contredire. Hein? Mais frère Patrice pas yemba ngoti. Oh, bon frère Patrice alabi ki alinga Branham ko lega Yesu. Non, na lobi nzembo wana o me dit souvent. Frère Patrice pas yemba yango. Mais il faut que ba kezali ayeti. Abi fait penser à Ibango et ça la gaye. Ya on a zone kokotsa batu makamute batu kokotsa batu makamute o biso toujours le belate. Tout le belande il faut qu'on dise ciel. O bi kalinga Branham ko le Yesu. Mais appelé si moto j'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha après Mahomet. C'était ceux qui confient sous. J'ai vu des prophètes
qui ne peut rien pour moi. Lorsque j'ai vu Jésus m'a sauvé. Yemora Yembango. Là, c'est contredit. M'a contredit. Mais il ne fallait pas embarquer. Je vis dans l'abîme. J'ai vu ce qui passait. Branham. Mais Jésus, mais de là, Balouki. Après Mahomet. Donc, passer flamme d'Angola, on il faut qu'on a bazar. Baza batu oyo baza basali ya nzambe penate baza batu baso pengu sabatu ba pesa ba révélation ya mabe ba révélation moko ya lokuta ndenge Yesu passé ndenge lobaki parce que même mosali ya nzambe akosala assembla ya kozala ya kolakisa batu nzela nkolo mais soka sa ya nzambe te okoyebi kaka na babiloko so balobimisa omona ke aza ya nzambe te donc bana makolo passé alobaki ezokokisama eloko ya kokamona ezali te tokomona temps de la fin tokomona bamakambo ndenge na ndenge ya tozomona bapétage tozomona babiloko ya ndenge na ndenge donc bamanki baphénomène manki ona parce que ezali accomplissement ya maloba nzambe nga nazokamwa yango te donc bato oyo baza bachrétien te ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ mais biso bato oyo toza na bosolo ya nkolo totikala toumela po ete Nanzana bisope batomingi mususu babikisama passer flamme d'Angola. Voilà, merci pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela. En bref, ma branamiste nyonso. Tout ça ba branamiste nyonso ba omona nzambe te. To bonde babenga ndenge ba bibenga ka toza ba branamiste eza ja louche, eza ja suspect. Ya na bike, motu ba bika il faut andimela nkolo Yesu. OK. Ozomona? OK. La Bible dit que crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. OK. Mais ta yo zondi bela mutu. Donc obikate. OK. Donc pour na moni ke bandeko o ya branamiste basala babunga makasi et puis ceux qui ba connaître basala ba branamiste ba kobunga ba komona nzambe te. Voilà. OK. Question monsieur Zaboye. Na lobi est-ce que olobaki na ebandeli ke ba branamiste ce ne sont pas des chrétiens. Est-ce que na kati na bango est-ce que ba eli bazate kati na bango on nzamba ko récupérer bango un jour mais ceux qui beli bazali nzamba bimisa bango biso nyonso totaki na catholique. OK totaki na maison mais au moins nzamba bani ko benga biso moko na kada bango ceux qui bazala bato bazabeli nzamba ko benga bango parce que nzamba ki olinga teke ba omena berel ba omena bosoto parce que Yesu sana posa ba pona minaye pote abikisa bango beli babunga kate beli bazaka toujours nanzela même soki akendaki mo mukena mupanzi berger naye akolukaye koles passer le grand berger akolukaye pas que c'est la kata bergerie donc nakana bango soki beli bazali nzambe akoyeba ndeni ya ko sauver bango pote bazwa la vie éternelle. Voilà, pasteur Vincent, tu as toujours un thème na biso autozolobela doctrine ya branamiste na lobi boye. Est-ce que na ba église nyonso ba religion nyonso oyo yebi est-ce que doctrine na bango et ça na ke un jour ba mona nzambe te ba église mingo oyo yebi ba religion oui pas maté so c'est la maloba nzambe ndenge ko na zo lo baté ozo falsifier ngo ozo bunga yo moko ozo bungisa bato yo baza kolanda yo yango moni nzambe afanda na ba religion te. OK nzambe azali religion te avant de rappeler la religion té. Ozomona, Dieu c'est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est Dieu. Donc, ezana mukanda Jean chapitre 1 sur balandango, Jean 1 baromona ngo 2 3 baromona Bible sur bango. Et ce qui mutu akangami na religion akobi kate parce que na kata religion ezana ba o ba benga ngo ba doctrine na bango ya religion. Mais na kati ya nkolo tozala na la cinq doctrine auto na ngeza na kati ya Bible. Mais religion eza na ba rite na bango, eza na ba système na bango, eza na mibeko na bango. Oyo basalaka. Comment ça teke passer flamme d'Angola? Eza de ba religieux bato mabuma Jésus-Christ ba religieux. Bato ba religion oui. OK. Po ba mona ki swasi ya aye ko sala ba makamwe ko kana ba religion na bango te. OK. Osomona. OK. Yango moni bazai contre Jésus. Or yes swasi ya yene mtazala ki le chemin la vie et la vérité. OK. Mais le gars bazar de kata religion bazai ko s'opposer na makamwe sur yes swasi ya azai ko sala balinga ba satisfaire ba makamwe ko zeki na kata ba religion na bango et ba telemeli vérité et ba bunga
bakena na mabunga. Donc Jésus n'est pas azali religion te, mais Jésus azali sauveur, azali moto yo avant na kati ya moto apesi mutu vie, mais so na kati ya religion te passer flamme d'Angola. Voilà, na dédié émission oyo na Maman Pasteur Bene Makela. Maman Pasteur Bene Makela azolanda biso en direct na dédié émission oyo na Sephora, prophétesse Sephora Makela, et sans oublier Papi Foi Fondé. Papi Foi Fondé, émission na yo ozela kande yango yo na pesi mbote na agence Jimas Service Business. Agence Jimas Service Business, émission na yo bindaka yango yo. Pasteur Vincent Makela lentement et sûrement tozo dindaka mukie na fin ya émission na biso. Na lobi boye Pasteur Vincent Makela. Na lobi so aussi ba religion nyonso. Aussi ba religion nyonso o eza na monde entier o yebi yango oza na connaissance. Na lobi siko to lo ba vraie doctrine. Eza ba chrétien to lo ba. Ah oui. Parce que biso ba disciple Jésus Christ to ndaka bitamba mettre na biso. Ok. Toi, on habite même mettre sur le sel à Kayango. Parce que un vrai disciple à Jésus-Christ au monde azali basé mingi na liloba. Ok. Vous comprenez? Ok. Parce que liloba ndem tu ebiki saka. Liloba ndem tu epambolaka. Liloba ndem tu e salaka ke mutu azala à vivre vie spirituelle oyelongo bani. Ok. Donc vrai disciple à Jésus-Christ on recoupe na kati na ye biloko ya mukileza kati na ete. Okay. Misala certains zakat na yete, mais azali attaché na misala ya sauveur na ye Jésus-Christ. Biso toza na vrai nzela, yango Jésus saki ba déclaration oyo nazali nzela, nazali solo, pe nazali bomo. Okay. Voilà. Donc christianisme yango neza na kati vraiment ya boboko ya buzambe. Mais sur le côté kati na christianisme okomona bato belé ba doctrine na bango eza fondé na parole de Dieu Pasteur Vincent Makela. Yango na lobi ke na kati ya ba religion, il n'y a pas Dieu. Ok. Nzamba vanda kana be religion te. Ok. Mais nzamba vanda kata maloba na ye. Vrai serviteur de Dieu, vrai disciple de Jésus, akoto saka maloba na ye. Ye mon kololo baki ango. Ba pate na ngai ya solo, ba ka maloba na ngai, pe ba kolanda ngai. Ba mongongo na ngai na benga ka bango na ba kombo na bango, pe ba landa ka mupaya te ba kolanda ngai. Et ça me gagne argent. Donc Jésus a consacré, Yesu ndaza na kata solo. Donc ce qu'on a dit la religion au Robunga, mais ce qu'on a dit parole de Dieu au Robika. Ok. Au Somona. Ok. Donc la religion, Dieu n'est pas là. Mais ça va faire la carte à l'ilobanaye. Je me dis Bible zobenga na mkana Apocalypse, zobenga na mkana ya Apocalypse, kombo na ye zali lilobana nzambi. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Pasteur Vincent, un mot pour la pasteur Lifoko d'ici à la Zolanda, un mot au Rolobanaye. Nazali kamolobanete, asana doctrine na ye. Ana mtu andimela ngana ndimela Yesu ya ndimela kabrana nani kama kwa bisa yete ako ba so isa mala moko bandenge wana ako banaye ba parce que bon baza intellectuel batanga baza na ile ko le kabiso à part qui intellectualisme baza na ba révélation biso ba Vincent tozwa kate ako banaye ndenge wana na brana minaye ngapela ko bana ngana Yesu na ngai alors tokota na suka banande bosana nanzela solo. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, il y a émission de l'émission Moko Nalelo. Pasteur Vincent, un mot, il y a séparation, il y a émission Moko Nalelo. Napisa numbote pa ya bato balandi biso. Nzamba pambola bango ba s'abonner mingi na chaîne na banga Silver TV, chaîne elaksaka makamba solo, elobaka bo solo. Pe na pesi mbote mingi pa ya mwana na ngai Lievin. Oyo azabongo des États-Unis na mwasi na ye mama Gigi. Esika oyo motema ya papa Lievin elalaka mama Gigi nzamba leka na pambola ye. Na pambola evangeliste dit na France nzamba pambola moi enfant chéri, moi na popi sœur Nancy nzamba pambola ye, ma bien-aimée sœur Martine nzamba pambola ye. Na leke pa ya Mimi Tomadouda nzamba pambola ye. Na bosante frère Yava nzamba pambola ye. Et na ke passer Sunda tendresse na Belgique nzamba pambola ye, et celle Babli Mondaine na France nzamba pambola ye. Na bosanité celle Iguet Timao nzamba pambola ye. Sœur Mireille na France
nzamba pambola ye igetima onde nolan na bosanité kopesa mwana nangai les États-Unis d'Amérique Sylvie Kigalu ne fasse motema ma fille chérie nzamba pambola ye et na bosanité basa en tout cas basa belé obosani mutu obosani batumi bale nani obosani Coco Ping Pong. Ah, Coco Ping Pong en France. Ah, mon fils. Moi, na papa, Coco Ping Pong. Nous n'avons pas beaucoup en France. Sans oublier des expériences. Dans moi, si na France, maman Brigitte, nous n'avons pas beaucoup bango. Ma bébé. Nous avons ta simate. Nous avons ta souka. Nous avons sanete. Vraiment. Nous n'avons pas beaucoup frère fils. Nous n'avons pas beaucoup de Anna Kinshasa. Mokambi Djema, président, nous avons cinéma Mati. Et maman Nancy, et maman Serge Chati. Na bo sanité moi na Bénédicte na Matadi nzamba pambola ye va de bereka mobimba nzamba pambola bango église chef na ko kamba l'homme valable évangile nzamba pambola ye je suis Luanda Brom nzamba pambola ye na bo sanité moi na ngai Sephora Makela la servante de l'Éternel les rocs nzamba pambola ye et Plamedi Makela Belivé Makela Précieuse Makela bokilo na ngai mama Marcelo nzamba pambola bango nyosu Jonathan Manzila na swe nzamba pambola ye moi na ngai Cynthia na swe nzamba pambola ye maleke belé bozé c'est Anita Patricia nzamba pambola yo c'est Marie Ariette na Angleterre nzamba pambola yo boleki telme belé moi na ta no sur ezalité nzambe azana bino elongo soki so mizongo de to monani pona ko suki sa na succès pas homo et pas motema na ngela laka yem to azaka na makusa pona za na basantana za nango ma bébé la servante de l'Éternel Bénédicte Makela nzambe aleka no pambola ye pona bainti pour les intimes to benga naka makbe nzamba pambola bango pena pamboli moko mosana nzambe pasteur Flamme d'Angola nzamba pambola za la balasuka te pona ko inviter na émission ezabo malamu pona toli bana nzambe bolanda bato yote bazobungisa bato ndenge kolo ndenga loba bazaki na parance yazana chez longo me bazana bisote kangama na Yesu makamba ba pétage oyo ya baba kamana ninga ka Branham koleka Yesu baba kamana ozomona pasa zobala basi 20 biloma ndenge wana ko swana ko baka na bambwa kela pasa zofunga mfunda muninga na parquet azotina bandimi basi basenga nyongo bolanda biloko wana te eza basina attendre la fin ya bapengwi tikala na Yesu okobika. C'est votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela Meshak oya te bakabino nzamba pambola bino. Voilà, on est là qui un message à révérend pasteur Vincent Makela on a un bac d'émission lilo na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na Josué Bron Liwanda et sans oublier évangéliste Cédric Makela l'homme valable motema ya reine mère Ashimaki na pesimbote na Bénédicte Tipatoka Belfin Makela nzamba pambola yo na pesimbote na Karine Kialu Pomba Ballon na Luanda la star Karine Kialu Pomba ya Ballon toujours na Luanda na pesimbote na Asile Moutale le bilinguiste héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles et sans oublier Jancy Mansamba boss Jancy Mansamba na Paris émission na yo olingaka yango yo na pesimbote na agence Jimas Service et sans oublier Fabrice Ki Mpala apôtre Idi Amin Linzoki Mbombo Charles Dédié évangéliste international Ange Mwamba Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert